Shalom na balandenya sorti ya émission Kombola Popeto. Donc les lots toye awa pour na kubata musala na libala ya sœur Clara na papa Mboshi. Je pense que vous avez déjà l'invitation ou vous avez invité la fête pour la yango biso to bandi pe déjà ba préparation pour la bande pour na biso frère Mboshi na maman Clara balingi siko ba honorer Nzambe na niveau ya église pe ya batunyo sondenge bibelobi ete que les mariages soient honorés aux églises. Donc la raison pour laquelle toza ko sala penza musala po mukolo wana penza eleka penda kitoko mini yango ba mama baza déjà awa service traiteur ya maison d'adoration yango moto penda ezwi penda charge ya musala wana ya kolamba ya kosokipe na makamnyoso oyo etali ya cuisine yango nalingi na banda kolakisa bino ndenge bamama na biso bazosala musala ndenge baza vraiment koepise kokata nano babiloko mpe koepise vraiment en tout cas bokomona penda nyonso ndenge esalemaka parce que na kati ya maison d'adoration musala esalemaka toujours kitoko. Donc service traiteur ya maison d'adoration et un service moko ya qualité donc esalaka musala penda lolenge longo bani donc yango na kolika penza bokuna fonctionner donc ndenge musala eza kosalema na moment na biso oyo ya bapréparation donc bokozwa penda baimage nyonso ndenge kolekana yango oyo eza déjà bonsoir ba maman maison d'adoration pour bana déjà ba saisonnement parce que lobby donc rotumba biloko samedi dans amen maman Shelmine maman passa maman na biso maison d'adoration merci pour la conseil kitoko bopesi babala ni na biso toliki ete bakoyoka pe bakosalela na kombo na Yesu po toza bana maison d'adoration bana ya Nzambe. Mama Shelmine bave na yo to okosouhaiter ba marié nini to conseil nini okoki koloba pona libala la bangwa mukolo ya lobi.